MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Dénonçant, assez ennemi à mon touté, mais ne quoi ça siko en danger. Tukutika été, tukutika été. Bande ko problème ezanini. Va vous robe de la gloire. Ce qui robe et bibi, c'est du catastrophe. Robe et bibi m'a pas maté, ça sort pas comme ça. Et bibi m'a pas maté. Serait bibi pour essayer qu'il y a à boire et à manger. Mais franchement, je suis choqué dans l'histoire de Tamar. Bande colis solo zanini. Na ota kosa la bino ba émission que Tamar a bela liboma. Les arabeuses te Tamar abela liboma eza vrai. Tamar abeli liboma na poto. Kobana na poto mobali na ye azwaki déjà ba téléphone à Tamar. Azwaki yango parce que Tamar elle est inconsciente, c'est tout à fait normal azwa ba téléphone à moi si. Aye komi sombe la billet. Vite fait ba e kozonga Kinshasa. Nde bazongi Kinshasa basongi na ndaku na bango bavandaka na limete. Na ndaku wana Tamar aza ovanda na baleki ne pe mibale. Atika baleki ne mibale. Au préalable na okoma na histoire ya mama Tamar. Alors, banda mobali wana zonga na Tamar. Akotisa Tamar na ndaku, akoma kokangela Tamar. Soki Tamar alala la muki amelisi kisa pongi. Soka albalesi alali bakangeli. Tamar banda uti potona na zui traitement te. Soki pesa pa prière. Yo papa oyo. Okoro luka basela nzambe te ba priele Tamar. Soki pesa il faut ba mema en hôpital. Yo ko mema Tamar en hôpital te. Donc Tamar bakoma ko kangela ye, Tamar azali boma na ndaku na ye. Omoni mobala Tamar omoni media e biso za 4e pouvoir ba sai sa biso ba jeter net ngande na lati likambo. Ti photo mona Tamar na live. Il photo mona Tamar na live. Yaya nazobeta nazokoma na lisola prière te mama nazokoma na lisola prière yo zala calme. Oye baba vérité ngana yaka ngaso na yebo na yaka pamba te. Banda Tamar auta poto na jardin zala ite. Banda Tamar auta poto mobali akoma kokangela ye. Soki Tamar alamuki apesi kisa pongi alali. Soki ali apesi pisa kisa pongi. Papa, olio mema mwasi na hôpital. Olio benga ta bato ba pasteur ba ya kocha o maboko. Bo prier pour na soki eza spirituel bo sambela. Soki eza spirituel te eza ba meme na telema, eza héréditaire. Loka mama na ya belaka liboma. Ba mema ye. Ba mema ye. Zoba o alingini kende pas vrai. Netiboué, ah na koti na poya, la voix des sans voix, nazo lobela Tamar, poison en danger, Tamar en danger. Makamamboka na lobakate, na yebi yango pete, na talaka information te, mutu makolo mukila na yebi yango te. Voilà. Soko komika awa lobela mboka na bloqué yo. Tamar a mon amboka. Dès dans l'obéla Tamar a en danger boy. Tamar a mon amboka déjà. Dans l'obéla Tamar. Dans l'obéla kama kambabatu. A politique te a kama kambabatu. Dans Tamar banda zonga. Dès n'a pas informé bino Tamar a bela liboma. Tamar a bela liboma. Izara lokutate. Izaka lokutate histoire vraie. Sozan de konasa à l'aéroport tuna. Mobali wana zonga na Tamar na ndaku
Tamar sera la mouki a pese qui sapongi aller alali. Soy Tamar à la mouki a pese qui sapongi aller alali. Tamar aza inconsciente ninga ya kisasa. Tamar abimarate. Tamar banda ya kisasa atikala kwa assista ta na répétition morote. Vous imaginez la famille. Tamar concert na e oya beti. Mobala Tamar on komone ya ranani. Bopianga na koma mobala Tamar na benge pe na kombone. Komone ya ranani mobala Tamar. Comment mobala Tamar ezaka nani? Jérémie. Ndeko Jérémie. Ngana kotika ba live timukona komona Tamar asali live. Alobi na bandeko na ye ba congolais. Je suis là la famille. Ngayeyo. Naza bien. Ndi na tiki ba live. Tamar. Akangela mwana batu na ndaku banda utapoto. Tamar azobela. Mapesa keka bakisa pongi. Na ba répétition. Tamar akendate. Tamar assiste à la répétition mon côté. Wana appel ya ba musicien Tamar. Mama Sarah. Mama Tamar abandé ko ya ba répétition te mobali na e Jérémie abandé ko bisabso chaque fois que mama par rapport à ba makambele ki na ba réseaux sociaux et ça là que mama zo pema. Biso yebeka ndenga lobi mama zo pema mais jour à concert, jour à ngomba mama akozala. Patricia kendo lia tata nona mama kende. Jour à concert mama akozala. Concert eleki awa le 25. Concert eucho le ka soki le 24 soki le 25. Tamar atika lo kende concerté. Muta sali prière mobali na ye. Donc yo Jérémie olinga ki Tamar akoma liboma po yo koma kote na place à Tamar. Papa Louison, papa ya Tamar. Yango papa Louison wazaka na TikTok te, botage ata ya kotage. Papa Louison mobala Tamar, ma papa ya Tamar. Banda mwana no auta poto, azonga Kishasa, est-ce que so bengi mwana nao? Biso nyonso tomona combien Tamar a modifié témoignage pour appeler ça au honneur. Mais muto a beaucoup li atangisi non kona ya kufa. Adamo. Est-ce que banda mwana no mwasi azongi Kishasa papa? Oso bengi Tamar. Oso zui Tamar na téléphone, oza papa moboti. Benga Tamar. Bande konyoso bozara ta ba pesi bino numéro à Tamar soyi bobengi Tamar akoyamba te. Soyi mobali na yambi te muta koyamba ozala te ata na WhatsApp. Ba mama bozo komela ka Tamar na WhatsApp bosola na mobali na ye. Tamar elle est inconsciente. Ba melisaki ka kisi ya pongi. Solution à maladie na ezo e bana mutuna makolo te. Bande ko boyebi histoire à Tamar. Tamar avant maman na ya kufa, Tamar maman na ya boya kalibala. Ba alta salaki ya lokuta. Bande ko MDG TV, balandi ya MDG TV e bolimbisa. Mafuta sikanza mapambolela ngai bino. Et na tikali bino bolanda morceau wana, c'est vrai batu ba congolais belé bazalaka réfléchité, bazalaka hâte. Na ba réaction na place peut-être ya koyoka Bible zolo que les sages écoutent et il augmentera son savoir na likamunyon so za malamu za mabe ba yoka kanano et puis bon bosali analyse. C'est vrai peut-être bat bako kanisa ke bilobela ba réseaux sociaux ba YouTube mama et autres ne ba mesena ba bilobela mais mamba Tamar eza sérieux car ande bo utu koyoka sarato la lobby na ebandeli pendant so 8 minutes na tsheli bino boyoki effectivement Tamar depuis kizonga Congo batu batikali komona ete batu batikali koyoka ete et ezoko inquiété to ebibi sonyo sozoki problème muto eningana ki mais évolution situation na c'est comment
Donc soki tozolandela boye eza te parce que toza na besoin ya malheur ya Tamar car ndenge sarato la uti koloba mabe ton dénonçaki mais après tout c'est notre sœur. Et j'ai parlé à une sœur ndeko moko aza na Afrique du Sud baza famille aza ndeko je sais pas soki ya Tamar to ya mobali mais baza famille. Et bango pe babandaka okambo bamambo ezobima na baréseaux sociaux ezolobama parce que et même na famille bamambo bele bato bayebi te même ye ayebi kaka ete mwana Tamar mwana azalaka. Alors ngata na solini nga yebisi te lokuta par rapport à l'information biso toza nango tala akamwaki abisinga ok ya pas de souci mama na omekosala mwa sondage ameka kobenga Tamar azwi ete kande sarato lazoloba asolaki na mobali na message et puis alobi ke aza na posa asola na Tamar mais mobali ayebisaki ye kaka ke non baza bien Tamar azopema kaka ndenge boyoki sarato la lobi Tamar azopema baza bien atunye oso en tout cas je pouvais nakoko sala autrement te mobali ayebisanga kaka ke non moi si aza bien baza na bango bien azopema donc nasoli kaka na mobali ça devient sérieux cette histoire de Tamar nga nayebi te son papa kaka ndenge Sarah lobi depuis mwana na zomi est-ce que soli na mwana na ye na omeka kosala message moi mokuse na TikTok comme TikTok na ngela ndamaka et certainement son père va prendre la chose à cœur et puis au sérieux à moins qu'à papa moko bon attention à papa moko négligent ou encore je sais pas un qui pas en tout cas à kolinga alandela likambo oyo na ebité soki baza en communication vu qu'aza pe musika na poto mais atinda tabandeko na yeba meka kolandela situation ya mwana et ça très important to boy lobby ekoma o soki nini non ozala malamu te Tamar azali na concert fala betala 25 ans sur les 24 ans pe na mona ki on na ba publicité na ba affiche mais il paraîtrait azala quitté et Babylone na bango basala soki ya botanique on a chaque samedi même na ba commentaire ya vidéo on a Tchelibino na ba commentaire batu oyo ba fan na ye et bele ba réagir en disant que azala quitté bon ba misusu bazo couvrir ka côté ayaki tellement bino webiso lingi moto mingi surtout ba congolais ba yeba na bango ça la part des choses te pona bango ba émission nyo cezara pona onuire Tamar et pona bango eza bongo donc ba meki net ko couvrir mais est-il kaza quitté parce que nga nazwa ki des messages moko inbox voir je crois à cause à plus et ba fan ya Tamar ba balingara Tamar ba komela ki ngai moko to komela la semaine passée na ba week-end ake mama et naza un peu inquiète parce que depuis femme Tamar azongi na yo ki était na landa mingi babilo na ya samedi banzembo na yo wana nde muto permettre nga na prier na commentaire wana ko lakisa bino mais dommage que muto ngo azali ami na ngate do esenga na luka yango ya koluka esenga na luka yango ya koluka komelinga penza ke ye banzembo wana nde ayo kaka et pour se concentrer na prière donc mona muto na niveau ya foi na ye na ebisaki kaka non na ebité naza na nouvelle moko te na suka eka wana c'est ça donc quelque part azara même importante na bandenge moko boy nzambe asala mamna na ndenge na ye il y a des gens ata soki bokomo na ye mabe mais kana mabe wana aza mal nécessaire eza mamba nzambe voilà donc c'est ça toko condamner mingi te toko juger pété parce que biso so to na biso ka bato personnellement bino boye binga ngana ya koloba so mabe ezali na koloba so malamu pe ezali na koloba donc c'est ça son côté positif tolobaka côté n'est pas négatif tolobaka c'est un peu ça mais sinon est-il que situation na ils ont préoccupé donc quand on a eu bino na ba émission na salaka prions pour elle c'est notre sœur nzamba na pour ça na et quant à son mari effectivement c'est un très mauvais mari pour mambo et s'empirer na ndenge s'empira ki wana et c'est à cause de lui biso tozoye bana biso te ti bato baza ko taxer moi ça ko leka ba émission nzoka ne mobala yebi problème moi si azalaka na yango na place a pekisa na place a luka pa solo na bato media na bandenge moko boende balobaka ta ya code po bato ba comprendre de façon que bato ba meka ko atenier to ko lembisa to ko tika likambango non ye au contraire malamu accompagner ka moi si na ba sortie médiatique ezangati na ba vidéo ezangati na basala ba vidéo pona ko matira bato mafuta et pourtant ayebaki que moi si na azala na problème bisoto yebaki na bisote to ko yebango après bien qu'on soupçonnait que ndeko babilo azosala eza normal te effectivement on avait raison donc c'est vraiment un très mauvais mari
tozoyeba te baintention eza nini, tozoyeba te plan B nini ndeko oyo aza na yango. Kaka ndenge Sarah alobi soki mpe ye alingaki Tamara akoma na situation mpo ya remplacer akoma kote ya mpo basi bakontinue kolanda ndenge azalaka mobulu ya basi toyebi te. Donc mokilo boomona vraiment c'est vraiment compliqué. Tant on alobaki aboyeba kosalaka bachoix bapartenaire, surtout na Nzambe eza important. Un homme comme ça, un homme comme ça vraiment qui expose sa femme tina niveau bamakambo ekoma na baniveau oyo ekomi oyo tokoma kobeta masolo tozobeta oyo eya normal te. Mobala azalaka boye te, eya maa mingi eza pasi. Mobala protégeaka mwasi, mobala protégeaka mwasi. Bandeko tosambela mpo na Tamar, Nzambe asunga ye, Nzambe asunga ye, c'est ça. Donc tozochite moto moko abengaki soki 1 minute kaka na émission ya Sarah oyo toyoka réaction na ye et puis bongo to silisa na biso. Sinon, abonnez-vous massivement sur MDGD TV. Mafuta Sika, moi c'est la grande dame. Et commentez, likez, partagez, surtout pour nous que ça va âme. Et voilà, c'est ça. Tout le monde a une belle ciment. Et merci tout lundi. Maman Sarah, bonjour. Bonjour ma belle. S'il te plaît, Bolim Bissanga na le balandinga mabiti. Erobandi live. J'ai un frère notant à Kombonité. Azaki na répétition il y a non quoi na séminaire il y a le 25. Dans la nation na communauté, c'est un frère à travailler na oncle na na moi pastoral. OK. Je viens de l'appeler maintenant. Je viens même d'enregistrer son appel. Maman Tamar, vous sentez voir la maison trembler. Elle est malade. Ah, sérieusement malade? Malade, je vous dis. La dame, elle est malade. Et puis le frère, Bazaki n'est Angola, Barataki visa à Paris, a dit que maman bando ça la dépression depuis Paris. Ah ouais. Je le sais. Dépression, ma chérie, pardon, ma chérie, zelana na finga na okalama onda, zelana maman. Omoni mobali musane zarani. Nga mona zara, sona swani makasi pe na réseaux sociaux, banere comme attendu. Au mona mobile nanga oya asaka geste ni o na nga ke so melongula ebele ona lingaka to kena ke so melongulu ndira ndia to beta masolo azobetela nga masolo azo simba nga ba lopianga ba conseil moni oza mutamunene ko silika mingi te tension et tout so mutalobi na oboye et ça ni au mona bando so ngisela nga so mutalobi na oboye est-ce qu'il faut silika est-ce que mobile apaisera toujours situation. Mais aux hommes, moi, c'est aux comptes na kati dépression. Ba live à Tamar, nyon so Tamar qui na dépression. Mobile a fait pesaka moto. Yé wana zo pesaka. Oh, kalama. Na émission ngamo na sala ke mission na tindeli ministre lien. Kalama, tu faut tout monde à Tamar. Maman Loba. Je vous dis. Bandeko kande bo utuko yoka ezaki mukuse bon. Et ba élément nazaki na onka yangwana bino boyi ba émission ezala vraiment milai. Ba partie mususu bo ezala vraiment important, c'était l'essentiel ezala que non. Mais ça j'ai les gars effectivement mobali ya Tamar c'est un très mauvais mari. Ngai pona ngai Nzambe sera suni moi soit se rétablir, à se ressaisir. Famille ne faut pas bomali bala na boko limbisanga peut-être boko loba que non maman Bible lobi o maman nazolo bango na ba raison na ba cause belé c'est un mauvais mari. Un homme qui expose sa femme jusqu'à ce niveau. Bon so moi c'est akufile lo. Liba les apo mutaya ko kufate hein. To lingana to bala na kanon pona mabe comme la mutu akufa. Tant baloba le meilleur et les pires ça juste ba réalité autant mususu ko ya ko se ko foyer. Et non, mobala comme occasion de shit pona moi sito moi ça comme occasion de shit pona mobali. Libala oyo ozomona ke vino eza en danger. Ko vana na kata libala na même nzambe na likolo sepela na ote. Même ça t'en a moyo. C'est un très mauvais mari ce monsieur. Un très mauvais mari. Et à ma mingue ça pas cité longi. De voler ça parce que la si pour travail sous-sauté. En tout cas, abonnez-vous massivement sur MDGD TV et prions pour notre sœur. Nous avons ça la grâce. Et tout le monde aime balasima. Merci, au revoir, bye. Zinga mina bangelo, papo yemela kayo
MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.